toujours vivre le bien TV, bilile le kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Comme Bandumba, Toto Salanini, président Baxela Basoda Mbongo, Baxela Basoda Mbongo, Basoda peut bazana trois vivre la mboka oyo. Et d'accord, des députés, bana na biso comment surnommer Bamiyibi Bakuluna, parce que Mbongo malongé zate, si c'est que di Basoda de Tochaye, biso de Toponier, mais atiki biso pour la nini. Azo la ba député, député aza mutu, Toboité azana trois, mais soda azana trois et belé, parce que Basoda belé sur hôtel na bazo kata bango mitu bazo tina ba photo loboko soda na mutu na lokolo nzoto ke wapi bona nini bazo nyokola biso boye to sali nini ngana yaki pona yepsa président s'il vous plaît yo la ba soda mawa soda za mutu asengeli a gagner na ba bien mboka oyo bazo bundela mboka talibana ba soda bana bana la biso basapela na ba grado ba ko choix ba misala bana so ba misala te Mibali na biso salaire à 160 toujours ça le logo Mibali faut baso ba la détachement et pas ba ko yo so mona mobali na ngala ndako memela na kitunga mkomona tela wenzete akomi la détachement yo mwasi ya député OK na food market ozo memisi mobali na ngaki kitunga mobali na ngaya yaki na lopangu na yo pona mobali na yo be po ayaki pona bana na yo bana naona kata ndako baso tinda papa mobali na ngai a repasser les chemises mobali na ngaki pona okengela yo ayaki pona okengela bana na yo te ayaki pona okengela basi na yo te salaire na biso papa ezo simba te basa basoda to ngongesa ki boye pa baninga la biso basi ya civil poto luka ndeka kolesa bana papa biso to ana simba na biso to so voter yo ka to voter yo bana na biso baso mona passe bana na biso passe lelo ba komba chel bana na biso mibali ba komba kuluna mona kesa musala o ba so mona simbi chet pona nina to tanga te kolia malongesa te ta mona sino lipa na tonga lete papa ok osali ok ne ya moi c'est un jeu ko kolia te nga mama na ok ko même banda tonga na ko kauka to ke ko chabilo na sa ko sala ni ko biso pe pasa basoda to ko baka biso ni ngona bana na bana na biso ya ko to sene ba to ye awa te ko déclarer droit na biso za pasa ba salaire na biso so ko kani na famille te ebembe ko sala 6 mois bokomi ko bimisa ebembe bokomi ko cha misapi na zolo boko kende na cimetière yango alukela biso cimetière o etali basa basoda na bana basoda na basoda tozo kende na kitambo akokunda okuta soda bakundi likolo ya 10 personnes likolo ya 100 personnes soda zo mona pasi na kankokolo ki sezate yo soda so ke na kankokolo bakozwa ebembe na yo pembeni et pourtant batongaki morgue wana pona na famille militaire mais famille militaire ezaka sur la place te et comment bafutela bafutaka ba civil bafutaka mbongo ebele biso to souffrir hôpital qui ezali mais qui sezate tozo kende tozo futa mbongo kaka radio scanner nde oyo biso tozo kota na kankokolo ata spina pambo oyo ezala bakulu bakolo pe balembi mais paiement et yakate balaka bango bafuta bango te bamusu bato kufa bato tika basi be mbongo ezate bamusu bato kufa bato bela bazama ko ke l'hôpital ba kufa kabo bapesa te zama ko passe tiri bapesa bango mbongo na bango baluka place bango ba kende o bien boka na bango bien luka place na sombe avandi na bana na todo souffrir bato j'avais par moi ça dans le vendre pour programme sur na côté o somba semule o somba ba futa oui o somba bo to tika total pa e na poste ya musu te kaka ata la ka be salaire mais to sengeli ba futa ba papa ba ibara
biso déjà ba polo bazui déjà passion ba futa ba to sanga le futi ba lembi ba sala ba depuis état Mobutu te kabila la père tele na ba pese ba ko mikona bango ba futa bango ya kolia ale sa kufa kufa na monoko on doit souffrir moi na nga présent dans votre travaux dans la commission de telle sorte que crédit que vous en allouez, je dis bien la rémunération. Parce que l'intervention d'Angaï est là qui est concentrée sur rémunération. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de soldat. Donc, vous allez déjà posséder la main de nous. Mais ce qui est vrai que l'air total, pour mon avis, que moi, justice, c'est là qui est parce que nous sommes socialistes, les alliés et les alliés pour la côté, disparités à la mine entre Bissot. Ce qui, tension salariale, les accords vraiment dans le pays, nous sommes les alliés de 10. Ce qui, où il y a l'écolo, makasi, les alliés 10 000. Il y a ces makasi, les alamines. Donc, justice sociale, est à la réalité dans le monde. Les amakambu tokutaki na mboko. Biso tokuti yango. Tokuti et c'est comme système de gouvernance que batunyo socio qui baye bidjoana basala karoka ndengwana. Biso pe tokuti yango mais à un certain moment il a fallu que tout le monde a que non c'est pas normal et c'est mieux les changer. Mais yango changement en ande comme on a 2023. Comme on appelle tout ce qui est malin jusqu'à telle enseigne que réellement Congo est pour la pays où justice sociale les alliés garantis. Premier vice-président bongo na bino leo mona kamuta na camion na los go na kiosu na basi ya basoda ayoko sunga bino te bongo na bino na ndalo ngoli muke na Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.